Deux choses na kati ya épisode oyo ya masolo ya Jonas. Moko ya ba deux choses wana ezali testament yango ekozala na deuxième position, ok? Na première position ezali ba photo ya rencontre ya mama ya Alexandra avec ba autorité ya mboka, ok? Donc numéro un cette fois-ci, accompagné de plusieurs autres cadres Yamboka, y compris Madame la première dame, Maman Denise. OK? Voilà. Alors, nako lekisa temps ebele nako yokisa bino bie kolakisa bino vidéo te. Il y a quand même une vidéo. Il y a quand même une vidéo. OK? Voilà, na joué vidéo. Mais version la vidéo, ça va durer juste 40 secondes. OK? Vidéo sans son. Juste après ça, nde toza koleka na étape ya kotanga testament. Ezali, bon, testament penza te, ekoki ezala pe poème. OK? Euti wapi. Yango nde toza kosolola sikoyo. Ba image oyo ya maman ya Alexandra avec le président Fachi Félix et tokoloba te ke soulagé, mais voilà, epesi espoir na peuple congolais que vraiment donc ba congolais nyonso tout avec S totie miso na dossier oyo, que la justice soit faite. OK? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Botali vidéo, botali ba photo et les autres ba corréler en vidéo na bango peut-être vous allez avec son, mais extrait o ngana tchaki awa ezali sans son. Alors, eloko na bengi testament ekozala poème moko boye oyo baza kopartage yango actuellement. Nga namoni yango na page oyo nga na comprendre que eza page polémique na komba Didi Stone. OK? Il y a d'autres personnes oyo bango bakomona yango mpenza comme si ezali Didi Stone. Pourquoi nalobi page polémique? Parce que ba image même oyo pe ezali partagé kuna. OK? Didi Stone aussi peut partager rencontre ya mama ya Alexandra avec le président de la République ya RDC, mais akopartage yango na vitesse mpenza ya GT. Omoni? Et puis voilà, ba influenceur bapartageaka trop mpenza neti ya bapage polémique te. Bapage polémique bakokende jusqu'à 20 publications par jour. Omoni? Et page wana ya Didi Stone yango mpe ezokende bongo, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc comme ezali intéressé bato ebele, captiver attention ya bato ebele, nazali kotanga yango awa. OK? Ezali neti bon, c'était accompagné avec cette photo. OK? Mais photo yango c'est comme si namonaki déjà photo. Donc texte na photo soki mutu moko kaka mutu asali yango, je ne sais pas, hein, à peindre et puis a commis texte, ça je ne sais pas. Mais natanga nanu. OK? Alors, message elobi nini? Maman, toi qui as toujours été là pour moi, maintenant c'est à moi. Maman, toi qui as toujours été là pour moi, maintenant c'est à mon tour de veiller sur toi. Même si nous ne pouvons plus nous toucher, je suis près de toi. Comme un souffle, comme une lumière douce qui t'accompagne. Je t'observe avec tendresse chaque jour, chaque instant, et je veille à ce que tu n'aies jamais à affronter seul les épreuves de, les épreuves, les épreuves de, bon, tout ça de la vie. Hein, namoni suite te. Je suis ton ange, ton protecteur dans l'ombre, et je serai toujours à tes côtés, comme tu l'as été pour moi. À travers chaque sourire, chaque rayon du soleil, chaque étoile dans la nuit, c'est mon
amour pour toi qui brille. Je t'aime pour l'éternité, ton ange gardien. OK? Voilà. Donc, sur otali bien, testament ezali mpenza terme approprié te. OK? Oyo ezali ke moto akei déjà, mais atindi message à partir ya au-delà. OK? Badetail oyo nyonso ezalaki accompagné avec message oyo te, oyo bato mosusu babengi yango poème. Bato mosusu bafélicité Didi Stone mpona kolobaki Didi Stone komaya bapoème bien boye. OK? Poème na kati na contexte ya matanga ezalaka na terme nango un peu spécifique, nayebi yango na anglais, mais bon, c'est pas le moment ya ko embrouiller bino. OK? Mais na français mpe ekoki ezala na mwa terme nango moko boye banini tout ça. Live oyo bon, live te, épisode oyo eza nango ya ba terminologie mpenza te, c'est juste boyebaki message oyo eza kocircule et compréhension na ngai ezali ke quelqu'un a écrit et donc azwi place ya Alexandra à partir ya au-delà et puis akomeli mama na ye. Alors je relis et puis bon épisode ekokoma na suka quelques traces, quelques détails mosusu naolobela yango après lecture oyo. OK? Par rapport ya nasutanga nano bamoto bamakambo ebele ebele oyo badetail ebakisami me nana maîtriser yango mpenza bien te mpo nasalela yango épisode mobimba. OK? Maman, toi qui as toujours été là pour moi, maintenant c'est à mon tour de veiller sur toi. Même si nous ne pouvons plus nous toucher, je suis près de toi, comme un souffle, comme une lumière douce qui t'accompagne. Je t'observe avec tendresse chaque jour, chaque instant, et je veille à ce que tu n'aies jamais à affronter seul les épreuves de la vie. C'est comme si quelques mots, comme si on effaçait quelques mots par erreur. OK? Je suis ton ange, ton protecteur dans l'ombre, et je serai toujours à tes côtés comme tu l'as été pour moi. Omoni, ba phrase oyo nde ezolakisa ke écrit à partir de l'au-delà, comme tu l'as été pour moi. OK? À travers chaque sourire, chaque rayon du soleil, chaque étoile dans la nuit, c'est mon amour pour toi qui brille. Je t'aime pour l'éternité, ton ange gardien. OK? Bokomona mona yango par rapport à Komba Didi Stone, beaucoup de respect na mwana ya légende na biso, me ba page polémique mosusu ezwa ba image ya ba célébrité et à travers ba publication, à travers kozala pe moto ya masolo o comprendre que non non non, ça ce n'est pas sa vraie page. OK? Ça peut ne pas être. OK? Moi doute kaka moi nini tout ça. Alors lisolo ya moto ça veut dire batumbaki eloko moko boye pembeni ya esika nzoto ezalaki. OK? Voilà. Trace wana ya moto, est-ce que c'était là avant? Ezali ba détail oyo eza kosolo bato bazosolola yango actuellement. Est-ce que c'était avant? Est-ce que eza ba trace moko ya bango moko bato wana nde batumbaki? Est-ce que ezali ba biloko ya Alexandra nde batumbaki? Place wana ezali un peu flou. OK? Donc c'est un peu ça eza ba détail oyo eza kolobama parc wana quelques témoins baye mpe na mwa ba témoignage ya expérience na bango na mwa neti mwa description ya auteur banini tout ça mais bon kokende na masolo mpenza trop au sérieux par rapport à nature ya lisolo yango. Donc ti bomonaka moto aoloba on dirait donc akemba bien te ezali bon une fois mpe une façon mpe ya koevite baproblème mais na kati ya bamasolo kaka ndenge kaka tobetaka wana badetail mosusu mpe bavérité mosusu ebimaka mpe wana neti message oyo nauti koloba oyo eza ke toavance tellement makasi par rapport à badetail mwa ebele mais
bon eza approprié te koya kobanda kotanda yango na ba épisode boye na ba émission ya ba YouTube ngai te mais bakongole mwa ebele en général. Ok, bokoyoka lisolo ya moto, bokoyoka lisolo ya bon, donc veut dire description ya pêcheur bamwa ebele ebele, mais nga na kokota trop baterrain wana te, donc na flashe kaka. Ok, voilà.